Bonjour, bonjour, mbote, mingi na bien, surtout bolingaka maman il y a nitu, na pesi mino bambote, j'espère que vous allez bien. Les lots, ça déjà le 1er février 2025, to komi sinzambe, to pesi sinzambe, merci, parce que vu ezali abisote, ne ba toujours que, kola muka ezali habitude ete, to la muki na tengo ya lelo, mais mingi pe batiki biso na mukola ya lelo, batiki biso te po balinga kotika biso, nyo surtout ezalaka la mabongisi ya nzambe, mais liwa muso ezalaka ya nzambe, liwa muso ezalaka ya satana, liwa nyo surtout ezalaka ya nzambe te, kote wana ntoka liwa nyo surtout ezalaka ya nzambe te, mususu liwa penza ezalaka ya satan. Alors, lelo na ye toujours ko réveiller mémoire ya bandeko na biso parce que to yebi biso so ete na mboka na biso na tango na minute ndo to bana lingala to ça vraiment na kati ya bitumba mboka ya Goma eza vraiment très menacé banguna baza ko bundisa biso banguna baza ko boma biso ata toza na mboka ya bapaya toza kovana na mboka bapaya kasi bamboka oyo eza ya biso te mboka na biso ezali nde mabele ya Congo yango nde mboka na biso lokola mboka na biso eza Congo makambo eza koleka na Congo to ko tika la kimia te to vanda bongo sans rien dire ou bien sans rien faire et voilà pourquoi na ko réveiller ka ba mémoire ya bandeko na biso ba congolais oh ta muso bazola la pongi bazoya bateni nezole kana kati ya mboka Congo vraiment bitumba eza makasi na kati ya mboka na biso Congo bitumba eza vraiment na Goma ya kosakala te banguna na biso ba Rwanda baza na posa ko zwa mabele na biso alors to bunda to tele mabiso nde to zwa mabele na bango ya Rwanda komande ya biso ba congolais bango baza na mboka muke bana droit kozwa mboka ya munene bongo te biso nde toza na droit kozwa mboka na bango po ya bango eza ya muke biso nde toko botela bango mabele bango bakoki ko botela biso mabele na biso te nzambe apesa biso mboka moko munene nzambe apesa biso mabele mo kito eza vraiment fertile en tout cas biso ba congolais toza na nyoso kasi likambo ezaki banguna na koyina biso nde baza ko bundisa biso baza ko linga to avancer te bazo linga toujours Congo ezonga sima alors toza na bato o to bengi basali ya nzambe oyo bango so basimbi bible bamonki bango bakutana na nzambe bango basola na nzambe nzamba yoka bango biso ba oyo toteyaka na liboso na ba cherté bango bamona ki nzambe ayoka biso te yoka bango na tango ndenge tozaboye mutu na mutu azana ndenge nazo faire circuler message par rapport ya guerre oyo eza na kati ya mboka na biso Congo eza na bato muso basala ka na TikTok bato muso ka na Facebook lokola babiso o lokola nga na sala ngo kaka wapi na YouTube alors nakutana papa na biso oyo azape ko faire passer message papa na biso oyo pe yepe azara musali ya nzambe toyo kana no maloba papa ya lobi après to kota na kati ya développement tolanda papa donner à tous les pasteurs congolais du Congo, République démocratique du Congo. J'ai un message pour vous. Mes amis, Bande Konangai, je suis choqué et dégoûté. Souka papa. Bino Bozaba pasteur. Je parle bien des pasteurs majeurs. Bango wana papa. Tous ces pasteurs qui sont influenceurs. 1 million d'abonnés, par-ci, par-là. 500 000 abonnés, 100 000 abonnés. Hein. Tous ces pasteurs qui ont une envergure nationale. Vous avez un président chrétien à Piamboka, Nanzambe. Le pays est en guerre. Vous dites pas un mot. Vous dites pas un mot. Bruno Batonzambe. Ah, voyez pourquoi moi et vous, ça marche pas. Parce que moi, je vous dis la vérité. Non, pas vérité, papa. Vous pouvez me détester, je m'en fous. On s'en fout. Je vous dirai la vérité. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Comment vos fidèles sont dans le front, sont en train de mourir. Et si c'est nous qui étions l'agresseur, je peux dire que vous n'êtes pas d'accord avec le président. Mais on nous agresse. On nous agresse. C'est évident. Même les constitutions, même l'ONU, tout reconnaissent que nous sommes agressés. Vous dites pas un mot. Pas musiciens congolais, les musiciens, comment notre pays est fait, Papa Tangaï, ben Michel Bolingo Mikolo na salita. Il parle, il dénonce pas le Rwanda, il n'attaque pas le Rwanda, il dénonce pas Kagame, il demande aux gens donner l'argent pour aider les malheureux, donner l'argent. Ah, Gims, Penza, Yo, Penza, hein? Gangela Kagame, moi je prends parti pris pour mon pays. Je dis que Kagame c'est le diable. Kagame c'est le diable. Je le dis, Andoki,
Au nom de Jésus, je lis le puissance occulte qui sont derrière Kagame. Je le lis au nom de Jésus. Je dis, FARC, RC, les FARC, levez-vous, n'ayez pas peur. Dieu est avec vous. La jeunesse congolaise, Bolamouka, n'ayez pas peur. Quiconque a koufi Ponamboka accueilli Lola au nom de Jésus. Amen. Quiconque va donner sa vie pour les orphelins, donner sa vie pour le veuve, défendre le veuve, il va tout droit au ciel au nom de Jésus. Amen. Monsieur le Président Félix, je suis candidat pour être aumônier pour l'armée congolaise gratuitement. Je suis en Guadeloupe et en France, je suis prêt à descendre. S'il peut avoir ce message-là, moi je veux venir à la télévision, dans les casernes militaires pour motiver les troupes. Mon président, je suis au collier, comme il va vieux, on ne peut pas courir vite, mais c'est là, je peux motiver les troupes. Je suis prêt. Au nom de Jésus, je ne mens pas. Voilà, je suis prêt. Mais vous, mes compatriotes pasteurs, Mawa, papa. Vous êtes des lâches, beaucoup sont des lâches. Vous avez une voix, vous avez un aura, vous êtes influenceurs. Mais vous êtes là, Baba. Kaka lokoso ko China président. Silence complice. Silence complice. Tongoyo Fayoulou, quelle est ta position? La Mouka. Tes frères, Congo, Bazokufa Kunape, Balou, Bazokufa, Bandasuna Biso sont en train de mourir. Pas même un mot à l'unité, pas même un mot d'encouragement à nos troupes. Hein? Quand des pouvoirs nous osent là. Yangoan. Katumbi, dis un mot pour encourager nos troupes. Joseph Kabila, Yosa Congolais, hein? Osa Congolais. Olobate? Olobalo Komogote. On dirait qu'on est papa, pardon. En train d'attendre ce que le mot Egosimbate au nom de Jésus. Nzabaza Nzambe. Egosimbate. Nous allons vaincre au nom de Jésus. Alors, papa abiso oyo nga na katsaza na ntiye. Nzala papa abiso aza, papa abiso Congolais. Ne barate na katsaza ntiye ta na moka telemeli ngabi oh, papa zane mutale mangala. Ba pasteur bwana Congo, ba pasteur musala ka ko China chef de l'état. Musala kaka ole na mona ki musicien tela kokufa. Le na moni ba musicien minene ba kokufa. Na moni ba comédien minene ba kokweya. Même akambwa Goma ba pasteur bomona ka yango tendenge nini. Bitumba ya Goma wana bomona ka te, bomona ka musicien mo munene kokufa, comédien moko akokufa mambo bitumba bomona te. Musala kaka o chef de l'état boy, chef kaka ko China na ko China. Même makambo mineno yo bozolo bela yango te ba pasteur tolo bani bo ba complice bino pe ba pasteur boza ko lobela makambo yo te pa iwapi bosangisi bandimi ke to bonde la pona mboka ezate bino so tubo koti na kati ba kok na bino bosani ni bo batami bo tiki mokonza mboka ye moko na ba politicien ba batami ba tiki mokonza mboka ye moko yango na président likambo lobaki wana boto la bango surtout ba na parlement boto la bango ba jeep récupérer ba jeep wana teka yango zombongo wana le sombela ngo minduki pesa ngo ba salaire na bato bazoko bunda kuna na front bato ba na Goma oba batela mboka po ekende te bata mabumu minene tumbongo ne surtout ya Congo eza na kati ya mabumu na ezala na ba pasteur ezala na bango ba nani ezala pe na ba musicien ezala pe na ba parlementaire kuno ba ministre obembongo kolia Bat bako bunda baza atana kisa komela te. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndongo loba kaka ke bazo salaire te. Année au 2025 ba parlementaire bazo salaire te. Ba banda kolia o ba bomba salaire na bango esomba kise kende Goma salaire na bango esombela bato bana Goma maya komela équipé basi ya ba soda. Équipé bana ya basoda ceux qui basoda tende mboka OSK alors muta sa ke kamba malamu balengela kaye photo lengela basoda na biso to lengela basoda na biso pomboke kende te ceux qui to négliger basoda Goma ko kende et pas iwapi etonda bomengo na biso za kuna na kati ya Goma ya ngonde kuku dendo demula yaza ko bundisa biso poazo mboka na biso et pas iwapi o bomengo etondi Goma pas bomengo na biso ba congolais ali mboke kende Mboko kende te. En tout cas, mokonzi privé ba parlementaire wana nyoso salaire bazo salaire te. Salaire na bango nyoso.
ekende pa ya basoda ekende pa ya basoda po basoda na minute oyo soda simi munduki aza kobatela mboka po soki soda tiki munduki na se mboka na biso ekei soki soda tiki munduki na se mboka ekei tozomona ba pasteur likambo baza koloba te tozomona ta message bazopesa te message d'encouragement te mboka ekende te mboka ekende bongo te mboka kokende te mboka kokende te soki tozofungola miso na bino oboliaka mbongo me ntango ya pasi balobi moto malamu bayebaka ye na ntango ya pasi na ntango ya bisengo boza kolia mbongo boza kolia sikoyo na ntango ya pasi botiki mokonzi ya mboka ye moko botiki ye moko tozomona ata liloba mutu te tozomona te félicitation na mutamba félicitation parce que ye au moins jeune qu'il est matelemi aza koloba aza jeune matelemi aza koloba par rapport ya bato basi bale mais yo moi aza kotelema aza koloba Lisa kende pour fingi nana